Solo la vérité. N'habite na Congo so baza 4, 5, 6. Logo la Félix Tshisekedi o balingi mboka na mutema moko. N'habite. Solo la vérité. Na Kinshasa omona jeune fille roi yo. Ana téléphone iPhone ya suka. Ezaka soki comme 1300 1500. Malata alala na musi ya 2 cm. Muta bongo, muta babysier famille, to muta babysier président de la République. C'est-à-dire azoko zela. Wese na ye asokola kate. Ye moko d'abord nzoto asokola na 17 ans. Solo la vérité. Nani ayoki teke chef de l'État Kangi bato bato ari na cabinet na ye. Nani ayoki teke ba longole belé pe misu bazokende boloko na mikolo ezoya. Mukoloni ni président de la République na kata mboko akanga pe na bata cabinet na ba très proche na ye. Solo la vérité. On est très puissant, très proche du chef. Dit zano na makala na minute to so ali avungule. E akulia ngo pena ya bien. Akomi pe kuna kuti batakangisa pe babia yo yakana nu. Lozaps. Solo la vérité. Bana makala ba impoli ça dit kuna okoma ono yo za ministre ba ye na butu ba yebeli yo. Ba parole pe na savon bien. Ba yebeli yo komi mwasi mais na mukili bazo mono mubali. Solo la vérité. Kende pas faulu azaka na 3 lignes n'hôtel na ye. Kende tuna ye. Yo tsko ne ozabo yo n'hôtel na yo moko za na 3 lignes. Ono mbongo za na okane na pas oluka comme président. Solo la vérité. Zo amisale la zo. Batu ba ole bana ole bakena na zo ya l'état bakena na zo na ye. Aza même tina barrage a courant na ndaku na ye. Botala ba président bo memela biso na Congo. Mabuina. Solo la vérité. Tuna biso ba tshela biso à IGF. Akomi musicien. C'est dit Congolais mi te péta. C'est dit bah tu es donc inspecteur général il y a comment on appelle il y a finance. Ba longo les services non ba rattaché à la présidence de la République. Inspecteur les biso mi yibi wana, yebi sa biso makamba. Akomi les musiciens, akomi producteur abetsa ba Kofi, yoka Kofi makamba sala yé. Kamboko yo. Ah! Solo la vérité. Bana basi nyoso ya mike asika ba bimi ya 17 ans 18 ans. Basi kaka ba politicien wana. Solo la vérité. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Solo la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com.
Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Merci pour l'envoyer na bino na kati espace oyo na Hôtel Express oyo ya Mibiso na mopaya na biso oyo autaki auti na mboka Congo asana biso awa na kati ya Luanda boye na awa na sili na ba question na bino ye mutako répondre tina voyage na awa na kati ya Luanda donc soyez les bienvenus. Mills Chibangu. Merci beaucoup. Ouvert. Merci, monsieur Mills Chibangu. Je suis Rolin Domba. Ma première question est à savoir, parce que vous avez passé un petit moment ici en Angola. Quel parallélisme faites-vous entre la vie sociale en Angola et celle de la RDC? Il me serait très très difficile de faire une analyse comparative par rapport à la vie sociale de la population angolaise. Parce qu'il faut dire que nous avons la diaspora. Donc il faudrait aller. Peut-être qu'on va na mingi ou bien pour ça la peine enquête pour nous si sur le plan social les Angolais vivent mieux que les Congolais. Mais à première vue, niveau construction, je parle de la construction ici, je parle des routes, évidemment. Namoni que l'Angola, du moins la ville de Luanda, est un peu plus développée que la ville de Kinshasa. Sur les routes, j'ai remarqué qu'il y avait un respect, il y a un roulage, le chauffeur il y a awa, mite pétate, bazo respecter le roulage, et puis wewa, un comportement très très exemplaire. Le chauffeur a un combi, il est pas na biso. Namoni bango en tout cas ndenge ya biso a raté et puis namoni degré à circulation ndenge ezaleli donc moi ordre ezali côté wana esengeli biso ba congolais tout ça la moi makasi mingi désordre ezali et désordre dans notre vie mingi uta pas ba opposant na yekoli mayele mingi na olaksana ba kinois mais au mona que na mboka na biso loko ezo boma ezo opposition faut on a un rapport que la dictature est en Angola. Je ne vais pas contredire, mais je suis sûr que le Congo faut 5 ans et 10 ans de dictature. Après, tu as une démocratie malais. Pour ce moment, il faut respecter le soldat dans Mbogo, il faut respecter le roulage dans Mbogo. On est en Afrique, hein? On est en Afrique. On est en portugais. Nangana sabino ke ba finga ka penal Joao Lorenzo ube ba na ko finga Eduardo mais na yebite tout cas na moneli awa na yebite c'est dire Congo to pena na retard rebelle. J'aimerais savoir monsieur Mills Chibangu, tu es venu ici en Angola pour na ba biloko na yo privé ko tambola ou ko visiter Angola ou tu es venu pour un projet ni ne memio réellement ici en Angola? Je suis venu ici plus comme journaliste d'investigation. Naiki ko vérifier information mogo, entreprise mogo angolaise. Les alliés entreprises brésiliennes, bah ça la holding mogo na entreprise angolaise. Bah outi ko signé contrat mogo na entreprise congolaise. C'est-à-dire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a initié démarche moko ya ko créer ba millionnaire congolais. Na kati ya botamboli wana, eza na association moko munene uti créer oyo ba congolais ba uti créer ba benyango Alliance des bâtisseurs. Na kati ya Alliance des bâtisseurs wana, ezali ba entreprise de construction. Il y a ba congolais, il y a ba jeunes congolais baza na kati. Étrangers za kunate, malien te, éthiopien te, chinois te, nani bato musu banyoko na biso na Congo banani ba indo-pakistanais te ba libanais te ezaka ka ba congolais. L'état congolais a la responsabilité à couper ça ba marché public na ba congolais d'abord. C'est-à-dire sur les alliés marché public au Congolais ou exécuté chef de l'état pesi ningisa na gouvernement ba pesa ngo nanu congolais. Ba marché au ba congolais ba ko sala te nde ba ko pesa ngo ba paye.
bazopesa primauté na Congolais, bazo ba marché ba exécuter. Bango bakutanaki na ba partenaire o na yekokutana na bango awa. Donc entreprise wana ezali entreprise minuit là. Bauti ko fungola na collaboration ba ndeko na biso Alliance des bâtisseurs. Représentation mon akati ya RDC. C'est-à-dire que lelo na RDC tokokoma na ba Congolais, ba RDCien o bazali ko profiter na expertise ya bande ko na biso ba Angolais, mais ba Congolais wana ya Alliance des bâtisseurs bango ne baza leader na Congo. C'est-à-dire match échangé ça tendenge za kala o non, c'était mo efungomi ba chinois bazo régner bazo pesa na ba hors de thé. Entreprise o ba signer collaboration ba ena ba engin. C'est-à-dire engin zo tonga banzela mais avec ça engin za la bateau. Donc tout le monde lelo mbala liboso. Donc ba jewana oyo ba chinois ba osabiso na kabe ya mwanga kuna esili. Yango na yaki ko vérifier na moni na filmer na zozonga suku na ba image na Kinshasa na kisabongo que non. Banzele sama na ba pau na ba brouette na mboka kala mingi te ezo sila. Il faut ko pesa confiance na ba Congolais o ba sangani na ba ndeko ya ba Angolais pour na ba tongela biso banzela ba infrastructure ba ndako ya bien ya nord. Ezate botongi nzela 2 jours mbule beti li tanga mbule etoboli nzela. Voilà. Question c'est de savoir aussi que na entreprise yango wana bon signé yango eza Angola na ba brésilien comme auto expliquer vision n'est-ce pas? Oui. Na ba Angola na ba brésilien. Est-ce que beaucoup intéressé pe ba congolais au bazara awa na kati Angola ba sala ba misala wana ya banzela beaucoup intéressé bango peut pas faire partie na kati ya groupe wana pour que ça la misala? Bon, j'aimerais que na expliquer bien s'il vous plaît. Il y a l'association qu'on appelle l'Alliance des bâtisseurs on les alliés association il y a entreprise congolaise et construction. Ba congolais on est au lobby évidemment ba yoki ba rolanda émission yo ba koki ko senga ko faire partie na kati association il y a ba congolais. Maintenant en tant qu'entreprise congolaise bazo signer ba partenariat na ba société à Libanda. Ba société à Libanda zo mais la biso ba engin na expertise. Vous comprenez? Ils ont permettre na biso ba congolais peto se développer to comme na niveau ba grand. To comme peine selon souci à chef de l'état na vision na yé na ba millionnaire congolais ça la kaka chinois yaki na lipapa abana ko lebi kedi na Chine et belé neti ba ya bazaki ba prisonnier, c'est à dire que ba uta na makala ya Chine kuna chinois bazoluka main d'œuvre ba tindeli biso bangwao. Les loyaux nous pouvons avoir des responsables congolais et qui signent des partenariats responsables avec d'autres entreprises pour leur développement. Donc le degré de collaboration est très différent. Na makambo to bande ko vivre na Congo, il y a que bango ba ya ko so misale pa na biso, c'est-à-dire que chez nous nous importons le chômage et nous exportons le travail. Mais aujourd'hui, avec la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les choses sont en train de changer. Et pour permettre les lois congolais de traiter d'égal à égal na ba partenaire na biso ya libanda. Bozo ya kozwa marché na mboka na biso, mais toza na partenariat ba bengi na anglais win-win. Bino bo gagner, biso pe to gagner. Ça veut dire que toza kaka te ko kombola, toza kaka te ko mela bino ba pau na ba brouette non, tozali ba partenaire. Évidemment, main d'œuvre locale ezala kaka. Mais et c'est une entreprise congolaise qui se retrouve dans la part ya ba marché pour toyebi na Congo wana. Ezalaka ba indien, ezalaki kaka ba indien, ezalaki kaka ba chinois, ba libanais. Mais sikoyo et comme pe ba congolais. Vous, en tant qu'analyste politique, la situation actuelle qui sévit à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Dernièrement, on a vu les présidents Tshisekedi ici avec les présidents Kagame. Avec la médiation du président João Lourenço, mais ça n'a pas abouti. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation qui dure depuis les 20 ans? Les Congolais doivent être sûrs que nous tendons vers la fin de cette guerre. Je peux vous le rassurer. Pourquoi? Depuis plus de 20 ans, vous le savez, on n'a jamais vu Kagame être aussi alarmant qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez appris, la dernière nouvelle, il est allé au Qatar, demander aux Qataris de faire une médiation. J'ai lu hier dans la presse. Mais le président Félix a boycotté cette... Voilà.
le président Félix, n'a pas voulu aller. Donnez-moi de mémoire d'homme. Quel est le jour où Kagame a demandé à rencontrer les Congolais ont refusé en 20 ans? Je ne sais pas. Je ne dirai pas aujourd'hui Salamate, mais bateau bana mémoire ko le kanga, mais en tout cas, moi, ayant été journaliste depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le Congo est en train de prendre de l'ascendant. C'est-à-dire que le Congo a fait entendre aujourd'hui sa voix dans le monde. Les Américains vont se prononcer en faveur des Congolais. Les Canadiens, les Allemands, le prétexte, le prétexte rwandais, aujourd'hui n'est plus gobé, ne plus accepté, ne plus avalé dans le monde extérieur. Le prétexte rwandais, c'était lequel? De dire au monde que les Rwandais, c'est un petit, je veux dire les Banyamulenge, Batuti, moi peuple moko ya muke, bazali Batuti, Rwandais, bana bandeko na bango Batuti Congolais, biso to lingaka bango te, biso to bomaka bango, biso to liaka bango, mais les loyo. Quand le président Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir, à Kenya à Londres, aloba non, biso to na problème na bango te, Banyamulenge bandeko na biso, to lingaka bango. Et belé na bakonzi na biso babala Banyamulenge. Ça veut dire bana na bango baba noko na biso to sepelaka na bango, mais to ana problème contre pouvoir ya Kagame nde bazali koya kokotisa guerre kokota na bamboka na biso babomaka biso ba silisaka bato na kati bamboka na biso po bakamataka bango batiaka siko po biso to bampuku to bandeke bango babomaka loko bango bamuke biso soi-disant toze belé babomaka biso po bango bazwaka sikoyo na mokili ndenge toza boye. On nous dit nous sommes nombreux, eux ils sont minoritaires. Mais quel est le peuple majoritaire en République démocratique du Congo? Raison pour laquelle la communauté internationale a pour bango. Non mais on a lobby, la communauté internationale a pour bango effectivement pour Congo to bande ko lobate. Pour Congo to na ba mikonzi ba Rwandais. Prétexte Rwandais on a ba lekisaka yango et que na bongo mundela yaka wate mundela yebite. Mais effectivement mundela yeba kipe mais na kati ya kolukaka ko yiba minerai ya Congo. Ba kubimisa yango bongo na mukili et là mama bongo eliama pende wana mukili ke bazaka muke biso to zake belé to linga bango te. Mais restons sérieux. Quel est le peuple soki na tuni le ba congolais? Quel est le peuple majoritaire na kata Congo? Et loko siko Congo komi kolakisa mukili yangwana. Nous sommes Congolais parce que nous avons accepté d'être Congolais. Nous sommes plus de 450 tribus et chaque tribu est minoritaire. Ngai na yebisaka bato na Ramubiji. Nani ayebi? Là nous sommes au Kassai. Nani ayebi? Kaka soki na lobi yango nde bandeko na babinji bamonike na Ramubiji mais ebi soto na Kassai to baluba. Ozwa mutetela, ozwa mulwa musonge tolobaka nini toza baluba baswahili barega même Banyamulenge wana so wena Kinshasa totia bango na rubrique ya baswahili mais baze belé o comprendre bangala soko zui bangala o ba ana mongo kutu bayati bakomati na Kasai mais ça dit to s'accepter biso no tuna kati ya groupe. Il y a un groupement linguistique et na souka to ko s'accepter en tant que Congolais. Mais comment se fait-il bino bobima? C'est-à-dire minorité na bino bobima on doit minorité mo exceptionnel. Ba ça la gouvernement bo foka ka tout imoka za na kati. Est-ce que bino bo so ko no ba binji ba sali soulèvement po na kata gouvernement binji moko tazali? Soki ba tie muluba. Mais ba kasa union surtout. Ba se greffer kaka na simaka ya. Voilà, tu vois. Mais aujourd'hui, le monde entier commence à se rendre compte, mais oui, que mais prétexte à bateau, vous suivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la population, les lots qui les que bateau va n'être pas sabiso. Les lots toi président Oyo à ça la copte. D'ailleurs, le président rwandais a bien souligné. Na parlé mal que Awemba Suba réfugié congolais té. Bango va comme contredire parce que ils ont à l'encontre il y a
ba convention au bango ba signa. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, la politique, il y a Félix Antoine Tshisekedi appliqué na Congo, na ba voisin na monde. Moukile critique akat. Tant Félix abengaka, le président Félix abengaka Paul Kagame ndeko na ye. Ba journaliste baloba yini. Ba opposant baloba yini. Collabo. Mais les autres wapi. Kagame est à terre, il est en train de pleurer. Coupe du monde de Silagi déjà yake Dubaï. Attends la match. Vous comprenez? Ça c'est la haute politique. On a ça toujours battu. Boye ba yango na Congo na ndenge to vandaka. Le président Félix Antoine Tshisekedi batu ba bossa na azali mwana ya Sphinx. Azali mwana ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est-à-dire soki to sisi ko tonga yebi sonyo sotu. Omoni hein? Soki ba conseiller na yeba silisi. Soki ba ndeko na yeba lobby. Na suka esprit ya tata na yezongaka. Je vous dis, Bakino et Belé là, opposé, ba yeba raté. Martin Fayulu ganga, non, non, moi je suis le fils de Tshisekedi. Problème est athée. Oh, ngai na salaka. Problème est athée. Mais Tshisekedi a zonga la guette. Fils par rapport à idéologie. On dit quoi idéologie wana. Mais ça na mutu oh pena facha zonga la guette na butu. Na ba minu mo. C'est son fils biologique là normal. Mais yo makambo zo salozo mona teke. Awa ngai na bundawa bino. C'est dit oh. Et puis quand babilo musu to mona ngolo lo kwa ba jeu. Na lobi hein. Bino mo vanda na Luanda. Gouvernement tinda ba ba komola ndako na bino. Bon, en Angola, gouvernement tinda ba komola ndako na sote ba komola balabala. Na lobi so. Dans la entreprise, on est a des gens ba komola balabala. On a tout tika parce que Gentini ngobila musala, c'est so ke na Kinshasa ozui comparativement na awa. Bino ba na komola na balabala na Kinshasa, c'est-à-dire so ke balabala nyonso to en tout cas les grandes artères ba komola kango. Na ligi to ke na débat on a té. C'est un débat trop simpliste. Est-ce que le président de la République na gouvernement fait un soin d'ako na yo? Non, je na le but que le président fait un soin d'ako. Na lingi na pesa yo raisonnement parce que na vanda na Kinshasa. OK. Na Kinshasa au mona jeune fille le roi yo. Ana téléphone iPhone ya suka. Et ça rassouri comme 1300 1500. Malata alala na mousse ya 2 cm. Muta bongo, muta babysier famille, to muta babysier président de la République. C'est-à-dire azoko zela. Wese na ye asokola raté ye moko d'abord nzoto asokola na 17h na uti komona ngwa na moni ngwa kate mo menga lobi so na lobi koma kate ko batakate ba utilikira ngai to vandi bo 17h to mona bato zo na banda ko ndenge ba mpugu bato bande wa compagnie babi bana kate o kaka bo nesi bango exact voilà bas na biso on a bi exactement neti kate ba kate musuto kana na Kinshasa c'est dit ba fille 17h babimi tala ba ilamba balati cher ba téléphone mazana ngo ya cher mais kota côté bazo bimela c'est-à-dire otani na mutu na kota bimeli contraste wana Félix Tshisekedi aya na ndako na ye apese komba bana komola ezali mentalité ezali conscience ya moto ezali éducation mabeto zui ya koyeba te que gouvernement de sengeli ba lakisa yo que soko leli lala soko lebi tabe luka poubelle boaka les gens doivent comprendre. Moni politique ya paternalisme à Mobutu et bomi biso tango mabwina yeko bakisa abaye ko bakisa biso bozoba na mutu qui c'est mabwina oyebi ete bakino ba yebi yo yebi hein oyebi ça y est mais botanga communauté pour ça nga ba pile OK bo comprendre na mutu oyebi c'est na litoi peuple esengeli abanda ko évoluer a changer mentalité parce que ton matato kita bato bazo kufa eza biso bato bamona pasi eza biso tant que nous n'allons pas changer mboke ko changer te les premiers à changer c'est d'abord le peuple parce que et c'est que les bato j'aime beaucoup dire ceci et répéter la démocratie est un système politique dont le pouvoir émane du peuple. Démocratie c'est un système politique où le pouvoir est où takana peuple n'a pas ça pouvoir na yé c'est-à-dire ça la délégation à pouvoir na bakonzi donc peuple n'a ça la ka biso toza to vandi bato basali kuna makambo na bango ba corrompre na suka ba corrompre seni ba corrompre biso na ba chapeau na ba polo soit disant que to votaki bango après tozo kufa après tozo mona opeka normal. Ça ne va pas.
Nous devons changer. Biso ne sengeli to interpeller. Tout ça la contrepoids. Lelo yo. Nani ayoki teke chef de l'État Kangi. Bato ari na cabinet na ye. Nani ayoki teke ba longole belé pe misu bazo kende boloko na mikolo ezoya. Mukoloni ni président de la République na kata mboko akanga pe na bata cabinet na ba très proche na ye. Siko ba congolais ba mesano na biloko wana te biso za mutaza muyibi bozo kumisa eh. Mais lelo ba komi ukanga mati. On sentit pour nous très puissant, très proche du chef. Dit zano na makala na minute to so ali avungule. E akulia ngo pena bien. Akomi pe kuna kuti batakangisa pe ba yo yakana nu. Lozaps. So pe ba yebela ke na butu, ngana bino to sa nini, to yeba te. Kutino na minute kutino zo sepela. Kala ezalaka ka ba opposant. Vous comprenez? Soko yoki mokia lobia di yakana no. Ba yebeli mokia. Bana na makala soko ta makala. Bana makala ba impoli Ça dit qu'on a comment on a ministre ba ye na butu ba yebeli yo. Ba parole pe na savon bien. Ba yebeli yo ko bi mwasi mais na mukili bazo mono mubali. Vous comprenez hein? Monsieur Messi Bangou, la RDC est un pays potentiellement riche. Comme j'ai entendu dire, mais je ne l'ai jamais vécu, avec tous les atouts pour son développement. Mais malheureusement, n'arrive pas à servir sa population comme il se doit. Et je vais noter la situation de la Société nationale d'électricité, la SNEL en sigle, qui est déjà un barrage hydroélectrique très fort, très puissant, je dirais même, mais la population vit dans les noirs, sans pour autant parler de l'estage. Comme analyste, aujourd'hui, si on vous donne les moyens de prodiguer quelques conseils, que ce soit aux dirigeants et à la population, quels seront les vôtres? Bon. Déjà, la RDC n'est pas un pays potentiellement riche. C'est un pays riche. Comme j'ai entendu dire. Et on a l'oublié, je te confirme, la RDC est un pays riche. Et c'est un baka. Peuple doit se développer parce que la richesse doit être transformée. Toi, la richesse du sol, toi, la richesse du sous-sol. Mais pour que cette richesse devienne bénéfique à la population, et c'est tout le monde a potentiel, tout le monde a effectivité. Le potentiel est différent de l'acquis. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que la minute où on est au laboué, on a un cuivre. Vous avez cuivre? Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Si on a un expliqué, le cuivre est ma belé. Dans le bien, on peut pas congolais, c'est-à-dire que le bazo timu la cuivre, on a ma banga, côté on a ma belé. So on a 4 wana, et ça na minéré. Minéré on a bien ngo cuivre. Si on tang bogangi, on a cuivre. Si on pona minéré, on a li banga wana bonga ne comme li bende. Processus il y a transformation wana. Biso to wana ngote parce que nous ne sommes pas un pays industrialisé. À la base, nous devrions avoir ou apprendre à nos enfants à avoir ce qu'on appelle la connaissance. Est-ce que les douaniers sont politiciens? Mais allez voir comment les douaniers volent. Est-ce que les fonctionnaires y a l'État? Oh, bazali ko yiba mbongo na kesi ya l'État. Bango batu ba politiciens. Mais ba yiba ka mbongo na kesi ya l'État. Mais bango bazali les premiers au sala ba marche. Oh non, bafuta kabisote, mais comment lingi bafuta yo? Pendant que mbongo ya kesi ya l'État, ozo ko yiba mbongo esengeli futa yo. Voilà le problème. Nous devons, nous, peuple, nous conscientiser et changer de mentalité. Moi, j'ai vu des Congolais s'escroquer eux-mêmes. Congolais a escroqué mbongo na yemoko, Congolais. La Banque mondiale a dernièrement fait des crédits, non, même pas des crédits, des dons. Où est na projet na yo? Au début, bon, on a un projet, on a ça, par exemple, le biscuiterie. Bakamati mbongo, biscuiterie, 200-300 000 $, ba pesio, otonga biscuiterie, au créer ba emploi, au se développer. Moutou a détourné mbongo na ye. Akamati mbongo faka sa biscuiterie, abaniko kende Dubaï. Oh, naba noteka bilamba. Voilà. Si on a nyonso tout lobby non, faute ya Félix Antoine Tshisekedi pas ça bino ni. Au moins neti awaboti. Tu as un hôtel. D'accord? Hôtel so ba libazo courant. Ba ozo courant na bisote. Ba ko benga SNEL na bango ya Luanda, ba ko pesa ye ligne ya hôtel.
snel la bango na Luanda bayebi ke ligne wana spécial to tina na hôtel mo hôtel oyo bando futa mbongo eza différent na muto azana kikuku oza d'accord na ngai mais biso so muta sali hôtel na ye so azana ngaba zui ligne lemba a coopérer na bata snel muso kuta coopérer na bana quartier ba pese ligne lemba ba pese ligne ngaba ba pese na ligne njili a chango na siko batu oyo bavanda pembeni na ye sentinelle na ye aye apesi bango pe courant bango pe babendi bendi bato na pe babendaki wana musu baye ba rebendi pe wana musu pe ba rebendi ba surcharger transformateur ce courant comme ko kende ko snel boza bandoki papa oyebi ke biso tongo to kola identité na yo bako tunongo na facture snel po ba yeba soko zaka réellement congolais ou bien réellement vendre na avenue wana snel na régie des eaux demandez na bata âge na biso wa sabino mais lelo yo mutu sadi nga na tongi ndaku na nga voisin na nga zui courant o wana zui courant ono biso nde to abo to na ligne makanda manza to pe na ligne ya movenda bokomi na ligne makanda manza na movenda ndenge nini bino bovanda na avenue yolo esala mi ndenge nini non mais yango na lobi mais voilà yango na lobi landa ngai mais c'est dans le cadre du développement qu'on a non on n'a pas je ne parle pas de la privatisation ici, on a parlé de la libéralisation des secteurs. Par exemple, le secteur de l'électricité a été libéralisé. Aujourd'hui, la SNEL n'a plus le monopole. Dans l'ancien système, évidemment, la SNEL avait le monopole. Mais aujourd'hui, même la SNEL a été transformée en société commerciale. C'est-à-dire, aujourd'hui, SNEL est une société typiquement l'étaté. Parce que dans le monde, on a vu l'État, donc il faut que ça. C'était la commission société à l'État. La minute où on a développé déjà un système à compteur. C'est-à-dire, nous avons nandaku, bateli au compteur, courant sombi on consommer. Mais ça a un problème. Pour battre musu comme déjà ko moyen. C'est-à-dire ligne où il y a un compteur musu il a créé ligne na ye. C'est-à-dire mi te péta na Congo. Mais bataboye, landa ba oyo ba opposant. Kende pas faulu azanga na 3 lignes, no tel na ye. Kende tunaye. Yesuko ne ozabo yo no tel na yo moko za na 3 lignes. Ono mbo ngwe za na oka ne wana pas oluka comme président. Mususu kuna na katango le ateka ba mbisi alinga comme président. Siko tango comme président. Eza poteka ka mpiodi apo oyoka société mpiodi ye ya malangwa ye ya ba balene ye akange bale neti muso aruti ko longa président. Ba port à l'état, c'est-à-dire au moins na port matadi, ya sala port na ye, ba bato utaka pote kota na port na ye moko privé. Port à l'état et kufa. Zo, amisale la zo. Batu ba ole bana ole ba kena na zo ya l'état ba kena na zo na ye. Aza même ti na barrage a courant na ndaku na ye. Botala ba président boye bo memela biso na Congo. Mabuina. Azo tonga barrage, c'est-à-dire somo na mutana barrage na ndaku. Mais c'est miss, vous ne voyez pas que c'est un problème de fiscalisation. Tout ce que vous dites là, vous ne voyez pas que c'est un problème de fiscalisation. Na lobi boye, est-ce que président Angola roza pena na barrage na ndaku na ye barrage? Ya ye moko mutu. Président ça dit oza na barrage na yo. Olobi nini? Vous ne voyez pas que c'est un problème de fiscalisation? Problème de fiscalisation, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il doit avoir certainement une inspection pour faire ce travail. Kasi mutu na biso bachela biso à IGF. Akomi musicien. C'est dit Congolais mi te péta. C'est dit bah tu peux donc inspecteur général il y a comment on appelle? Il y a finance. Ba longo les services non ba rattaché à la présidence de la République. Inspecteur les biso mi yebi wana, yebi sa biso makamba. Akomi les musiciens, akomi producteur abetsa ba Kofi, yoka Kofi makamba sala yé. Kamboko yo. Ah! C'est mito, c'est dit ba baby sa biso ba loka biso. Et puis muta loka biso foza mona mwasi. Babi pari pa kufa mutanga loka. Te ya kufa te. Ba mboma ye. Lelo so otali na ba parti politique nyonso ya RDC so sino projet de société ya ngona kaka ya ensemble ba kamati projet de société ya Jean-Pierre Bemba ba copier, ba changer kaka français, ya ngona peka projet de société ya IDPS, ba kamati ya MLC. Il y a pas d'idée nouvelle. Moni, ce qu'on le dit mutu à longo à kawa, azaka mutu, c'est la pauvreté. La pauvreté, je dis toujours, c'est un état d'esprit.
Les gens ont conçu la politique congolaise ou l'État congolais comme une entreprise privée appartenant aux hommes politiques. Et c'est ce que le président de la République est en train de se battre pour que ici là, pour que tout tika kukanisake l'État, on dit bâti le kwebo. Nous n'aurons bâti. Président Sénat. Bakoma kobenge Maradona. Muloko la Moïse Katumbi. Muloko anani. C'est-à-dire, baza kutu ya comment on appelle, ya réfléchir te. Tous soira bango nyos tout na globalité, c'est-à-dire Lambert Mendy. Bango nyos tout, c'est-à-dire talent de Lambert Mendy. Na oki ba na problème na ndeko na Peter Chani. Bana basi nyoso ya mike asika ba bimi ya 17 ans 18 ans. Basi kaka ba politicien wana ti. Ba musicien nyoso ba bimi awa. Ba kumisaka kaka ba politicien wana ti. Bako changer ndenge ni ba politicien. Biso peuple né c'est to aider bango ko ba changer à travers regard na biso c'est to changer vis-à-vis na bango. Mokolo tokoboya ba corrompre biso. Mokolo tokoboya ba balaka bana na biso. C'est-à-dire aye pena bo papa non, toi tu ne vas pas épouser ma fille. Azoleka na quartier amoni pena quartier bo changer la face. Amona kazaka muibi, amona kazaka na comportement mabe to lingi yo te po za mutu mabe. Ça va changer quelque chose. Mais tant que nous allons commencer, si vous dites, vous avez un homme politique, vous créez une alliance. Ba poste bimi. Il y a un parti politique, mais surtout un parti politique. Azui basi na ye, ba makango na ye, ba na ye, pese ba poste et tout. Mais bino bo vandi na pe bo otala ye, bozo kumisa ye. Oh, mais ça ndé. C'est comme ma beza na muto azo sala, to eza na mabe na muto biso to otala ye to tika pas sala. Nous sommes complices. L'initiative privée en ndeto ngola kamboka to koma na ngola. Banda ko nyoso na moni, ça banda ko l'état? Non, les privés. Félix Tshisekedi dans ce qu'on a idée, après ça biso peuple mpifo. Ba jeune, ba comme sérieux. Mais jeune congolais zanan. Eh oh, tika to belana biso. Landa kanze mono wa pese ndena za bono mobile ya mama soki pesa ye soki ndenge nini 17h na kena meli masanga pendant que bato bazali ko kanisa neni ko se développer jeune wana azo ko bisa ewo tika to melana biso ye wana peka ba komema akende ko marcher akoloba nini Félix atongi mboka te pendant que Félix Tshisekedi a créé ba structure pour ça ko organiser ba jeune pour que jeune akota na kati a créé entreprise a comme mutu tango ya lobby je vais créer les jeunes millionnaires bato bakanisi ba uti poto ba ye non toyet pesa ça dit que ba 8 millions ba pesio po yo nani voilà na mboka wana Congo en 60 ans président nini tolongoli Kasavu président nini biso tozui donc to kiti to ba 50 ans président nini tozui aleki Félix Antoine Tshisekedi botangela nga président mo ale toke ba miterse botangela ngai Fayulu yekutu ça dit ndé tout ça bo komaka ne président ateka makaso si vous dites que comment président akomi lengo na mboka nini omoni na minute on ngai omoni na minute on tout ça boya ça dit que makambo to la na ba réseaux sociaux bozo kamwa bozo mona na période électorale bo comprendre que peuple congolais a eu conscience bo mona pe que baise et tika la base mais bato ba ko voter pour na conscience na pour na makambo oyo na posa ko linga mboka na bango. Est-ce que vous yebi que arrêtons de rigoler. Le président Félix Antoine Tshisekedi est celui qui a redonné le sens de l'unité nationale au peuple congolais. Tofani na binoa papa 18 ans. Moi je suis journaliste. Moutouni na kwa kolega lobela makambo ya guerre à est. A lobby pe à se sentir pe congolais. L'état pe ba yokie, mon international pe yokie. Moi j'ai fait la prison. Oui, on peut imaginer qu'on a fait la prison 2 fois pour baboyi bande on a biso, tokete mandi boso ambassade à Belgique, to réclamer communauté internationale va intervenir. Bakanga biso ba biso na nani, na kin mazière. Par qui? Par nos propres militaires. Ils ont reçu l'instruction de qui? De nos propres autorités. Guerre ya na mboka. Bino bokeko bunda po
mukile yo kabino ke baobo ba congolais mais l'état na meyo kanga bino mais lelo kena Kinshasa sepela lelo même ba ministre olandi mama Mbaza ibate olandi comment on appelle Jean-Lucien Boussate là na Félix Antoine Tshisekedi partout place to que des drapeaux congolais za boy non 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 baso boma biso bolingo no yaka to solo la ndenge to ko coopérer to peso mbongo te mboka na ngezo kufa baso boma biso chaque jour bozo présent mon wapi oh arrêtons de rigoler mon cher frère mukoni boso présent c'est à dire que bobere na oni ayeli bino makamba ya Congo bokene wapi bobere na Davos azongi sibilo kanga wana mais arrêtons de rigoler. Bato on va se tromper. Bako comme on a élection, bako voter bango té. Et belé bon on a pas élection, bako kosa ba raison, bako ta ba candidature té. Apparemment l'ex-président Mabouina. Au son di magito. Yopo sungate. Namboka ni. Akola ko lobani. Un minute argument netini. Aza sénateur à vie. Aza sénateur à vie. Balongo raté. Ya na poste moko ya gisoda so ko tuna kanini. So ko tuna bima soupe. Agida. C'est la minute ya agida chef. Akolongo te. Benga ye agida chef Mabouina. Ça dit que sénateur en vie. Ndeba kino balobaka. Envie, vite, envie. Sénateur en vie. Yangona lobby, yangona lobby, wana sikweza ba pese lengia ya YouTube. Mais na minute ndenge zali bo klebo a kozonga raté. Le bata mususu, mama Mabouinette, mutazo linga sa neti, mais siko ba yebi déjà ka kabula madesu. Okoma président ndenge nini? Wana enna ma makasi. Ena ndeni. Ngana yamba Yesu na kada ena batute. Oh so na lobby mutu. Dozo loba. So na lobby bo non non. Bango so bango luka batu mugo lobby basata. Non. Ngana kada ena mutu. Je ne peux pas faire ça. Loba. Na me la mai wana bango. Non. Excusez-moi. Ngana kada ena mutu. D'ailleurs c'est que la Bible me recommande na linga bango mingi. Ça dit na linga Mabouina bino mo koyeba te. Mabouina bisou. Mabouina donc yo zana chi. Ah wana siko yango ndese koyina Mabouina. Oui. Question. Donc yo ta façon de parler non na ina ba poani. Omai. Wana fota mungo fota ngati. Je peux vous rassurer que les choses avancent. Malheureusement pour la biso to interprétera les choses avancent né mususu. On interprète mal la situation sociale. Au moniteur na ilo au na Congo babengaka non na Congo te na système de gouvernance babengaka cadre macroéconomique. Il y a ce qu'on appelle le cadre macroéconomique et le cadre microéconomique. Nous ne pouvons pas au lingaka chef de l'État ça makamunyo surtout même au biso sengelito sala. Notre système politique est un système hybride. Na okenango na ndenge ya ba français mingi te po batunanga pour ba comprendre mabi pour ba comprendre. Système politique n'a pas dit système semi-présidentiel. Le chef de l'État règne, mais la personne qui est responsable de l'exécutif, c'est-à-dire bato basala misala ya mboka. O sengeli basi sanzala, o sengeli batonga banzela, o sengeli ba s'occuper na mamba ya nani ya ba hôpitaux. Gouvernement, c'est-à-dire Sama Lukonde. Makamuso obiso to tuna rafachi, c'est que tuna yete, c'est que tuna Sama Lukonde. Parce que le responsable du gouvernement et de l'exécutif, c'est Sama Lukonde. Vous comprenez, hein? Pour nana ça, Macron, tant on va réélire le président de la France, a tonga combien d'enzela? Boyanga na discussion ya Macron, oh non, ndenge za boye, ngai na yeli bino 12 nzela na 22 moto. C'est-à-dire, toye kola mabe na Congo, to koma ko ramener président de la République vers makambo oyo, yé sengeli a salati. Yamo momoni deux fois, ndeka mndeko loba imambo ki jalelo, sengeli ba banda ko betela ko bat ba fimbu. Tozo rabe, c'est-à-dire le chef de l'État n'est pas là pour ça. Aso pe na mamba ba wewa, bozindi chef de l'État yé. Tozo kiti ça yé. Toi na chef de l'État moko ba yé leleki mingi.
botalaka akende na Davos azoyekisa bino ke non c'est-à-dire bo changer politique ya monde ya komonde l'Afrique na minute oyo Rwanda boyebake Rwanda na matière précieuse te boya kosolola na biso Congo to créer bino ba ouverture bouti komona nani comment on appelle société nani ya ba Emirates bauti ko signer première exportation na bango chef de l'État yé. Mais est-ce que les Congolais vont comprendre le message chef de l'État qui a lancé wana? Tokendeki awa politique d'ouverture. Vous comprenez? Rwanda. Ozo bunisa pona biso pona nini? Pona minerai, d'accord. Tozo pesa yo siko possibilité to créer ba entreprise, biso na bino to co-gérer. Vous comprenez le wana? Bino wana bato botekela ba minerai na poto. OK. To boto la bino bangote. Boye sabatu na bino wana boya to coopérer biso to pesa bino ba minerai bino bo transformer bo sani ni bo teki win-win bino bo gagner biso to gagner le bo sala ka guerre bona besoin nini boya to solo la Rwanda boyi tangu président so wana Rwanda ndenge wana ba fayulu wana na ba Moïse Katumbi ba critica ba boya omoni asigné na Rwanda mais Rwanda yemo ka yeba ikezaki nini prison break Mayele ya likolo benga ngo haute politique. Pourquoi? Parce que le président enlevait le prétexte aux Rwandais. Les Rwandais ne peuvent pas accepter aujourd'hui. Toke nana bango na politique ya ke to pesa bango minerai na ndenge ya bango ba kotisi biso c'est-à-dire bango ne to benga exploitation régulière des matières premières. Bango foka ba iba. Lelo monde monite ke Rwanda iba. Sikoyo société oyo et c'est la or et comme il faut produire or pour na biso impôt peso futa manakati ya Congo prétexte à Rwanda kufite siko soki toke na ngobongo na cobalt soki toke na ngobongo na or déjà na cuivre to kamati ba société wana to lonele bango na Kivu kuna siko yo kende ko bombarder na no société ba Emirates to tala yo siko yo zanani voilà la haute politique siko président la bli to tikele bakambu wana Pas solo la vérité.